bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs, chers internautes. Vous êtes bien sur rdcongoinfo.net avec moi, votre amie Sandrine, sur votre émission A Moment with Sandrine. Nous sommes actuellement à Paris. À la poursuite de vos artistes, comme vous avez toujours promis que tout ça là vraiment pour tout ce pays sabino tout lukaba oyo bomona kala ba oyo bazoya sika. Donc on est toujours là pour vous satisfaire. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir que je me retrouve ici à Paris avec Moko Yaba Oyo Boyeba. Et il continue vraiment à faire son travail. Et aujourd'hui, nous sommes là où il se produit chaque vendredi, chaque dimanche avec ses amis. Wanezaka ba introduction à Zopesa. Mais tout à l'heure, Tokomo Naye, Tokosolanaye, Mwandambu Mikoleke Bele. Qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement et Nini Azako Bongisa Ponabiso parce que bien sûr décembre Ezakoya Bafet Ezali Pembeni. Bonsoir Mboshi Lipasa Mboshi Bola Naebite honorable Bakombo Ezala Kakaya Mikolo Ezali. Mikolo Téléma Bandima. Téléma Bandima. Bonsoir Sandrine. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, mbote pona baninga bazo talabiso, bande konyoso bazo landabiso sur rdcongoinfo.net. Moi, le loba pona bango pour commencer. Mbote bandeko, ba Congolais tout, place Boza, place Bofandi, bonsoir, bonjour. Yabino e Oshili Passa, Moussali Nabino, moi Nabino, Leki Nabino, Ya Nabino, Mbote Nabino. Voilà. Donc, annonce na Otikoloba wana, en tout cas, Mboshili Passa, ça fait quand même un bon moment. Ngana olinga vraiment tokende vivement na sujet na biso ya pourquoi lelo oyo ezali que quelque chose se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Ba fête yango ezoya comme je venais de dire tout à l'heure, décembre yango ezoya mingi mingi tant tolinga kakobina en famille na baninga tout ça. Vraiment lisolo lelo eza beaucoup plus sur ça avant que tout toucher na makamususu mikemi que etali Mboshili Passa et le nini oza ko préparer pour na biso. En tout cas là on a préparé naza moi na maxi single na moi de plan mon azo beta de biloko mo ya bien za pourri ça dit ba animation na tout on a beta na vie à quartier latin academia donc tout na suka na baksa moi ya sika nazo préparango eza 17 minutes temps fort na générique moi sika titre na eza Téléma International titre il y a Maxi Single na Téléma International. Tout ça la Ligue des Champions au yebitondo sala na frère nanga Dutch Parabolu to kabana mais on a continué ngo yango eza nango yango eza album. OK na ngai pe na koma wana wa o eza ça dit moi nzela nango on a betela mikolo Terminator pesa nzela suzuki de zubaebi Terminator mabela nkola za pembeni abarambo dans Terminator. Voilà. On a beta Téléma International comme nous avons des mécènes, des producteurs, des mingi, Patrick Kani, na profité na Pessemboté, Belou Vadio, Blaise Maoué était très fort, il y a Pagui La Monta, donc l'équipe n'est pas costaud, Dadi Bakoene, Alvaro, Didier Beyoukou, va profiter, non, va faire tout le Kango Boyete, tout bêta. L'homme propose, Dieu dispose, mais en tout cas, souhait n'engeza avant Noël, bat Téléma, pour bat Téléma. Voilà. Donc, Ndongo Lobiwana, Téléma International, Eza Maxi Single. Voilà. Donc, Eza na combien de titres? Deux titres. Deux titres seulement. Eza Kaka Baseben. Eza animateur. Ok. Na chamba oyo kanga après na zalaki chanteur. Moi ma solo to ce betango na badoyo na batebele mais identité nango bat bayebeli nga mingi. Eza animation mais ba o bayebi nga bayebi ke na zalé chanteur. Ina pesa non identité na mamona ke non, ça dit boulé zalé. Voilà. Il y a un betikara des titres on a pour pourri na générique à seka pour pourri ça na zone sabatu babilo rakala. Voilà donc les amis identité il y a Mboshi Bola Mboshili Passa honorable eza vraiment nakati ya animation ndenge yemoko to yebeli bongo lokwa yemoko pandimi na éviter toza nande ko la biso bonsoir pe azana biso moi mbote pona bande ko bazota la biso on s'est présenté aussi. Bon. Yego monaye Jo Solo, Jo Lungela. Jo Solo, Jo Lungela. Ça dit yé kolo Téléma International. Voilà. Pour découvrir na Téléma International. Alors le kolabiso to zui chance wana ya kozwa exclusivité lelo vraiment. Anya tamonke. Jo betana mo bon. Keto yoka oyo to yebi vraiment Mboshili Passa na yango.
Mwana nangai Mambene Tigiche Voilà, merci. On est dans Téléma International. On est dans Téléma International. Continuité nango après voilà. donc. Merci, merci. Et bon, pour na popuri lobby na biso pesa na kacho tozi la kana kacha maximum. Popuri on ezaka neti bakrini. Non, on a beta ba bulule, ça dit ba cri on a beta na quartier latin. Na on a beta na academia. Ça dit na salle ba mélange on a tout, ba animation on a beta na Olympia, ba blog on a tout, na beta on 17 mi-temps fort. Voilà. Dans on a salle mélange on a tout on a na pese lengi pona si lelo ba fête tout ba kindara balandara ça dit so mututo ya na fête léon à Paris abina Olympia abina kalwa abina kaitimato moni na linga mingi ko ba mona te ça dit ça na animateur mon côté o mutu mon côté o asala maramonga na salon Olympia si lelo na zo ba félicitations ça fait combien de temps depuis 98 c'est pas facile hein. Donc si les lots vu que ezaka kabino bobeta facilité ba tupé ba beta na mais c'est ça c'est que ezaka concert Olympia wana so ba tchongo ba fête en tout cas vraiment yo ki na ba fête yo za kuna na Londres na partout so ba tché concert Olympia ado yo ayebi ba tout ba télémaka ya ngona vraiment na boya ko lobela ngo même ki le lobaka partout félicitations ngona sali bilengi wana tout alors tozongeliango sol ngomo na bilengiango ina tapis rouge okuta pina to ba ifor mutu moko Suzuki azala 16 mabila nkolo azolia bat mikolo bon nganda okokate azali donc on va y arriver parce que à part ndenge nouvelle au Pesibiso en tout cas ndenge na lobaki Mboshili passe à ses produits chaque vendredi chaque dimanche n'est-ce pas on na katio de Sandrine to bandi mais moi monté me touchenga vraiment ba congolais bande konanga ba congolais tous na dei za moi passe ya trop tout bongisa moko na biso yaya na oki passe moni podium masuka bete ki yango place na fandi personnam ya nous dit vous êtes trop cher et pas nanga na obosa na vo jamais to tane Milan na juillet awa sali 10 jours na Milan na ba party bass na ba Joe na ba Suzuki ba tout Milan to zongi jour à Soukaya nous diabète qui a dimanche tous là qui a badoui tout basa mchin tout betia leni nango en tout cas so mon na zongi moi moké pour na okipena on dirait le romo lobi nanga mabila ba koko za la pété pour na vraiment ya nous dit na ebité na ngoloba to bo ça na jamais. Merci Mboshil Passa, c'est ça vraiment le message. Alors ndenge balobaka artiste ndenge lobi azaki pe na katia makambo ko animé ba soirée botambola kinaye artiste balela kaye na loyembo donc na honneur ya mémoire naye na honneur ya ndeko bozaki na cher so qui peut to ko partager moi muke na baninga moi ba extrait moi ndambo yo ko pona oya ndenge to yebi wana na lobi loi na lobi ultimatum na betelega awena na neninga yezuka yungo sata wena na ngoluka ilo wena nzambie ya bobo yo wei zambiza longo ugalo ya mishitu bibili anzambe mama mama yo angana wano di mataba abila bakoko za la pete pona yo. Merci. Merci beaucoup à Mboshi Lipassa. Voilà. Alors, Wana Olobi, précisément, Olobi, l'homme propose, Dieu dispose, donc, tous la maxi single Pona. Normalement, décembre, par rapport à la mécène Nangaï, oui. Si vous avez partie basse, vous avez décidé soit mon épina qui est commis. Donc, c'est pas côté là, en tout cas, bon, les allez. Biso ratara tapi rouge to na mama belan kolozo mona santé on dirait donc na ebiti to ba suzuki luzubu moduka barambwa biso pena tapi rouge biso o meke chete mo yo mo biso pena ça dit biso mbongo ezali eloko rande mutoka na nzamba osukisa donc yango souhait na biso za décembre babina voilà wana ezali alors par rapport ya single alors Mboshili Passa sola na biso bandeko bazali awa namoni Suzuki 4x4 namoni Jordan Kusama Belankolo namoni Pati Bass namoni champion esthétique Modogo Abarambo azali awa vraiment
biso tozala ki pe awa pona bandeko o baye nante vraiment na yebite nino ko yebisa bango parce que ndengo lobby single ya tellement international les ali mais au trouver important au sala ba popuri wana ba ozongisa bango na ba o baye bakakala donc awa soki baye un vendredi un dimanche soir bakoyoka nini expliquer bango pourquoi il faut koya biso awa eza otobenga la famille c'est sacré biso soye awa ça dit on se retrouver pena biso a neto betara ça dit ka mutu mo mutazanga vient na biso quadre biso la quartier latin biso betara awa ça dit tout ça moi différence na batu mususu babengaka kosa kosa nani biso kosa kosa te biso pena tout ça mouvement quartier latin donc ça dit famille quartier latin kosa muteba loko mba mutabuta ba États-Unis wana tout yim ta en anglais ça dit famille quartier latin. OK. Donc ça dit famille quartier latin biso pena to betara ba musicien ya petit ya viena on a vient na biso to ko sala ba wana boyo kan ka pona moment moko pona kaka temps moko boye ça fait so 4 ans tout ça. OK. Ce que ça sur moment mo ezara ba 6 mois. Ça dit biso pena famille quartier latin so boye on se retrouver pena. Donc la musique ya bien, ça dit bangamu tout ya bien ezali pena. Voilà. Ah biso pena so boye pena au mona Suzuki Luzubu na Pointe Jordan Koussa, Modogo Barambwa, Patibas, John Ngela, Johnny, Liebo, ça dit Chamberton 10, Junior Ambroui, Sam Chitou Hermoyer Anabiso, on comprend vraiment Bisso Pena, ils ont fait la force. Ils ont fait la donc, force. Chez Freddy Poutou, tapis rouge. Family. C'est ça, Bino anglais, on te comprend bien. Voilà. Anabat komonyo surtout otangi wana mboshili passa alors baninga msuspeto yebi au bazala rabino nabino pe na quartier latin ou peut-être otangité. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi peut-être kaba au bazali ba msus bazate? Ça dit eza tozé belé. On a tangité bazala na bisoté. Biso moni to vraiment na ni. Parce que wana bazali banda famille to bazaka. Te bazaka na famille mais bazape na kwena bango. OK. Mais biso tu dois bana te tu dois ba petit pa yaza na vient soka moza na bana na ye biso za ba petit na ye comprendre o rien non merci ouais ba petit na ye ouais biso za ba petit na ye tu za bana nete pona mona fi aleka na télé bi non biso za bana nete tu za ba petit na ye donc za biso za ba petit ne tu za mo belé to za biso tout 20 au 30 c'est comme on voilà mais ça na ba ministre mususu baza hier bazo évoluer na ndenge na bango mais on a tangeli au biso za na tapis rouge c'est-à-dire on a tangi tazate na tapis rouge merci biso na tapis rouge toza vendredi dimanche chez Freddy Poutou donc biso bana nyoso tu à Paris bayebi déjà nana o tchate na ministre na Paris pena vraiment ya le bezat balo ba total voilà. Merci Mboshili Passa. Alors, ndenge to sololi moi muké toujours avancer, toza vraiment na plaisir, toza vraiment causer la single na biso, hein, si on peut dire ça comme ça. Pour le mois de décembre vraiment, to sepeli biso to yaki to rendre qui visite. Je dis encore une fois de plus happy birthday to Angèle Zandou. Merci encore une fois pour la belle surprise pour la petite sœur nanga to yaki to moni biso tembe ezate. Alors to komi na suka yeso na biso. Moni suka parce que zaneti vene biso to tika biso Suzana. OK. Pona lelo. Pona lelo. Lisolo na biso pona lelo. Avant que en tout cas bana Paris, bana monde entier, bana Angola, États-Unis, partout boza bofandi bozolanda biso. Nazo beta maxi single nanga. Eza mona nanga liboso. Bo pesa nga chance na bige adoyo sa pesa chantara yemo pena nazo balancer akinde kwazonga bo. Na bige boko sepela. Nazo sa la concurrence na mutute, disque d'or te, nini te, mais nenge na robeta. Boko sepela. Voilà. Vraiment boko sepela. Ndega to bi na telema awa, ce que deuxième formule nango, problème musu eza. Na disque vraiment. Je te re mosapi moko na. Lobi koko koko pesanga pouvoir koko lobi koko koko mama nzambe koko tiana se abela kolo amosapi moko mukolanga maduzandako mosapi moko koko ye koko koko lobi koko
kopesanga pouvoir kokwa lobi kokonzambe tiana se tiana se tiana se tikicha tikiche wana eza biloko eza na plan vraiment tokosepela oyo efungwami na likolo efungwami na se oyo afungoli moto ya mokili akokanga te Blaise Mawete son excellence futur député na biso Patrick Ikani le boss des boss Patrick Ikani nayebi ke poza toujours pembeni champion tabala vient na Freddy Poutou tapis rouge bouger bango to bouger bango na tapis rouge basala bo to kina monti na 2017 Pagi la monta Alvaro Alobe Didier Beyoukou on est équipe du fait Dadi Bakoene Joli Mwadi Olga Sanduku Irsil Yema Chanel Samouzou Aurélie Malela Petit Nanga Igets Kapangala na Petit Nanga Mwa Mkousi na ta communauté Binotou ça dit Bosimba mouvement Sandrine Nieyo aye merci à Doyoué merci na Binotou na Boakité mon bébé Selvia Bola grand prêtre Moro Françoise Kitimini. Voilà. Nous sommes à la fin, Bochili Passa. En tout cas, avant de kende, Nazaki Kakana question moko retourna yo parce que ces derniers temps, Nandenge pe to touché point wana tolobi grand frère Nabino vient Nabino. En tout cas, sans polémique, hein. Mais tonga comme vous voyez ba quadra. Obangia. T'es pas dans un vie belé Isebola vient langa tu si vient langa Isebola. Je sali ça c'est mon papa. On a pena ya langa si t'es toujours solo la pona quadra. En tout cas ces derniers temps to moni moi kombo nae moi makambo belé na bino batu bofanda nae to ke na polémique te vraiment ndingo lobi balobaka ndingo lobi qui vient na bino baloba moi na mukabeta kamona mikolope babinaka soki lelo aux occasion que aux solo là ou soit y a eu occasion à la émission oyo nini ozanango comme message au koko ebisé par rapport à tout ce qui se passe autour de lui ngana oyeb sauter et loko boyeboy je suis sûr que yopo yoki au moni pendambu un petit message conseil pour votre vieux le quadra wana la venanga venabiso bento armé son ambeli quadra koraman mon pas mon compte ve yoza venabiso yoza prêtre nous appelons vraiment icône conseil dans pesara avec kuyokara yoga maramusu wa vena nga quadra koraman béton armé son ambeli vena biso mo pao conseil dans pesa vena nga wana la vena nga na fa neutro na koli pembe na ye ve yoza prêtre yoza icône ba mama mususu yaya okiparate talaka chemene zokinde comme on a bima belé ce que moi on peut biso apesi na yo donc tout ko samba conseil na peso yango neta ke petit na yo beta ma musu kara ezana niveau na hote yo talaka ndenge chemezo kende donc conseil yango na kana opesa ve nanga surtout to na ro salaki bo salebo mutino sala mabe mutino so pas na bola mune ndenga pena zana mabe mais bola mune ya pa na ngele ka ande belé vraiment. Merci Mochili Passa, ça c'était un petit message pour son vieux Kofi Olomide, les Quadra Koraman. Donc Tokomi vraiment Nasuka, Yabola, pardon, avant Bokende na place wana Toyoki a biso tozo comme Nasuka Tokomi Kokende. Toyoki ndenge lobi depuis 99, depuis voango kaka yango wana donc Toyoki ata c'est grave wana yo ezanine. En tout cas, c'est grave wana kolala. Et puis, et là on est là on se trouve au boss na do yo ayebi. RD Congo. Il faut tout le monde est d'accord. RD Congo est fort au FM. C'est Zanga, dit tu suis ton petit. Bonjour et bienvenue sur www.rdcongoinfo.net. Avec mon vieux César Ngadi, on est dans le bon car tout le monde est d'accord. Chérie, si tu es la glace vanille. Je veux des manches.
Bébé, c'était la nourriture que moi je préfère. Je vais te manger. Merci à la lumière, votre présentatrice. Hein? Nega boyebi, fioya, n'éclairage, n'arrête à presse. Donc, bah, obscurité, nyonso. On se connaît, on fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on est. La lumière, quoi, la fille qui ramène l'éclairage dans la presse, tellement beaucoup d'obscurité, hein? Toujours imité aussi, mais jamais égalé. Awako, nde musala. Donc, mission à bien, mission à classe, awa vraiment. Eh, Tara pouvait vraiment vous sentir lumière, l'éclairage. rdcongoinfo.net 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 Nazaliawa, donc la lumière. Monde entier, c'est pas TV Yango. C'est pas TV Yango. En tout cas, bande ko monde entier, lulanda ka c'est pas TV. C'est pas TV, na banda on ne peut beaucoup c'est là. www.cplatv.com. Sepela TV et sa télévision et ma congolais. Yango nde mes affaires. Yango faisait des affaires. www.cplatv.com. Fin. L'excellence. Sepela TV www.cplatv. Mbalo tozolinga kofinila muninga kwanga te tika mutu yonga asomba kwanga na fina na ndenge bile kwa simbi soki bapu asimbi akati lo kwanga ekulekisali bungu tozolinga cette fois-ci ko ngamu kwa na mifina kwanga na ndenge na nga bandeko tozosenga Sepela TV yango wane ye mutu tu zo abonnement na yo signa abonnement na yo solola na bango on a pas information ya balle des équipes nationales voilà Daring Club Veya Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Aimé Congo, il faut. Ni, Loba, il comment me mener là, si tu comme Loba. Et ça, problème, il y a couple, et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, ben, ça concerne tous les deux. Pourquoi même Minga tu es sur la loi? Expliquez, docteur. Docteur, c'est là où il est. À ce moment-là, qu'il a faible. Dans un couple de l'autre. Expliquez, docteur. Parce que, aux autres cocatés, nanda, aux autres cocatés. Docteur, mon ben nanda, aux autres cocatés. À ce cocaté, ma comme nanda, à ce cocaté. Il y a un atelier pour trouver solution. À ce cocaté. Non, à cocaté dans le sens de l'expliquer. Docteur, ils sont sur ça. Regarde, ça là, mon ben n'a pas ça. Mais, et à quand attention, pas stress, mais ça là. Mais, dès que les avions là, à Simba Ganga discuter. À Simba Ganga discuter. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue. Na mutu, na cause de fatigue. Là, je peux pas. Ok, on a compris le problème de l'alimentation, le stress, le surménage. Ce qui est un problème d'érection, on a pensé à un produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les produits 100% naturels. Et ça, complément alimentaire, et ça, la vitamine A, la vitamine C, et ça, la protéine, et ça, produit beaucoup de mélango. En fait, une fois tous les 2 jours, dans Katiwana, les années là, 6 sachets la Kati, au Komela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la vie 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être, de mon boulot. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Ouais, c'est que dans ngai netinga boimboshi secret zara fola la trop pour respecter maman bébé.
mabele to ko lo ba na télé te za mo mabele et puis oh maman moi comme la moi comme la nino na ba na ga bière ka ah OK ya moi affecte ta voix te trop ndé mabé ah OK mais et ça là ba musicien lukuta na ba musicien solo poiti le to ko pesa neti ba viene tine na revenir viene sur Carlito malgré toi comment na elona mettant des chants neti le levanda on te biso neto betara tabarage na biso bo tout ça ba na mikete tande ba Suzuki ya imba atilelo voilà tande modugo imba champion kuna zo beta akoma pe kofia kosa quelque part comprendre ma belankolo comprendre partie basse pour tout ça ba musicien penza bon ma musicien so bazo bimaka lobby lobby a moni yango no mona ke tout ça pesa bango ti age biso to commune ngo so ko ba ozala kaka pour tous biso za 100 sauf ngoli boy pour mona pena ke non ye aza musicien t'as ba grand père so PCK moi mikora nganga on rappelle voisagara le yango mona eza ya robotama ba misu baza ba forcer kaka mona ba petit bele ba kuma po boko kaka et yango animation te voilà les animations te mona beta so fele nazokita munde naza à l'aise mopa yo naza à l'aise yango les animations te faut salobeta net mona ba ma boto na voix mususu mais mona maman na ndako ko mutuno ah mais chaque fois que voix nini bo yango les musique te voilà on comprend donc c'est que nangeza naza pena musicien makila donc à part donc voilà on za mapesanga na ebige avec le temps na reno sale lango wa pesenga pona sale la marambo te OK eza nzila naza na nzila mulai trop on a un message, j'espère que tu vas développer merci beaucoup la prochaine fois. Alors quelque chose pour nous avant que tu canane on le sous ta grand partenaire ba kedia muswahili tara netio ba petit nanga musubaza musika mamita dina tuna bango ba expliquer neti ba bijou loko neti ba Niki la Maserati vraiment ton petit scène so pe Jenny to na kata tapis rouge aibi pena voix ya viena ye to ke le voilà ya pe balo mwa welisa mwa kuna betele Elema oya dadi pula na biso na lala wabie ame chikicha chikite. Là, je sens vraiment que là, au moins, ils ont en tout cas, merci. Merci, Sandrine. Nabino, pour na kozwa moi tant avant que vous répétez, tozo comme vraiment na souka. Et le retour de la CT Mingi, Tokutana, chez Freddy Mpoutou, 112 rue Ambroise Croisade. Ma scène ni 93 décembre. Chez Freddy Mpoutou, tapis rouge et Inda Kamabe A. Mon place de fan est A. Pour dire moi. Terminator a Inda Kamabe. Merci beaucoup. Vraiment. Tara do yu abina raté mais faut mon jour on a zobeta zo kapta bu. Azongite. Azonga qui a commu a epsinga abina zongi. Vraiment single nanga pour sepela. Voilà. Ça dit na zongi sepena batu. Longa bagetu ko sina bobo. Yoga. Longa bagetu ko sina mama. Longa bagetu ko sina bobo. Aya kulu kulu kweto. Bonga luchuku ruku bina file na osuka na beta aya ndika tolela ya dede kosika bonge ukamata na Kinshasa hoya mima tololo ya ye réponse na ngobino mo si bobi déjà ça dit yango to beti yango 17 minutes temps fort après na beti générique on éternellement international ah là vraiment Sandrine c'est bimi adoyiwe to sepela. Disque d'or, ils ont monté sa concurrence dans Moutouté, mais passage des alliés. Voilà. Alors, pour terminer, réellement, Champions League, Ligue des Champions, Tozelango Kakato. Ligue des Champions, ils ont album. Ok. Wana ils allaient manager nango dadi bako ne jeune mettre les gants, to vanda nae to solo lango. Ça dit yango eza nango. Neka batutu basalaka azana plan mais apesino no batmo avant go. Il y a un betika moi na kati ya Ligue des Champions na bendi moi des titres on a appelé télé international pour battre ba yo ka vuna moi après
Ligue des Champions, Kalamingité, 2017, 6 juillet, bon, la Ligue des Champions, il y a mon Bimba Penza, on a pena, c'est-à-dire type du fait pena, donc Suzuki Luzubu, professeur Abarambo, Modogo, Chamberton, Jordan Mangeta. Somono Dolce. Et à Tukabwana. Tukabwana na Moussala, mais ma famille est Tikala. C'est un frère. Na tout ni bon parce que je crois la dernière fois tant que solo laka, qui ensemble na Somono Dolce, place Boyib Saki Bisoke, Tozela, Ligue des Champions. Donc Tukabwana, c'est-à-dire. Na nenga mabete. Oui. Mon frère Nangaï. Na PC Mote Paza fondé parabolique Deutsche parabolique na yebi kinza masal déjà a ôté moi un peu na malade na yebi ki asabiki déjà on a frère nanga to kabwani na musala mais na famille te on a vie nangai mais Ligue des Champions on a zo continuer chemin na Dadi Bakweni manager il pas zo continuer na ndenge na ye donc na Ligue des Champions peto zela bande konyo surtout au tangi kombo ya famille na Ligue des Champions pe na wana ngana robeta kaka na bato na beta na bango voilà on sala ba Modogo Barambwa ba Suzuki Luzubu champion esthétique ba Jordan Kousa Sam Chintu on comprend Eric Touti na Getina Kisasa on comprend le ngana beta pena vraiment partie basse na pointe pourtant msomono pourtant d'abord on a Franco Zonga mais na les ongité Rosala biso tout ensemble voilà donc tous ensemble merci beaucoup encore une fois hey Nabosani oui Johnny Liebo Johnny pour yo kanila ngapamba ye mbote kaka te umona ita hakuna ya beta tum ya calcul ado yo lele mabe Liebo Abini Saki même seulement ado yo ah ouais to no beta en allemand kusabina danger jour merci ado yo il y a comme partout même ça Hambourg. Voilà les amis, donc c'était ça l'ambiance avec Mboshi Lipasa. Merci à vous tous ici présents. Quartier Latin, la famille hein, de famille. Jordan Kousa, quartier Latin de famille. Bon mot, hein? Ok, donc vraiment un grand merci à vous, un grand merci encore une fois à Mboshi Lipasa, un grand merci à Adoyoué, un grand merci à toi Niki la Maserati. Nengeni na koyo vanda pembeni ya Adoyoué son que na pensé na Georges Ekofo, na Kofia Ina, na Morens Biongo, bana Londres nyoso tout. Il y a famille vraiment. Na papa nanga encore une fois. Isé Bola et encore une fois à toi Aston Villa vie Aston vraiment moi bambote po to kabana moi bambote talaka nyoko linga yo bogi batinonga pena kwa nanga venanga Isé Bola papa mapasa oya Thérèse Fioti akoma Thérèse Bola ah oui na pesi bambote belé Morens Biongo mon ami Kofia Ina oyebiga ka idéologie toujours na pointe Mboshi Lipasa zo bandela ka donc batuno batunanga ngano to utimsika merci et sans oublier maman Françoise et ya papa des affaires Mimi Ciel ma sister I love you Jordan Kousa mon grand frère à moi donc on a libanga Jordan Mutasengi et la koko ça n'était wana ezavie na ngai Mimi Ciel bien sûr donc c'est la famille merci encore une fois c'était donc un moment avec Sandrine, un moment avec Mboshi Lipasa et Atabo Moni Bangote. Croyez-moi que nous sommes ensemble avec Quartier Latin de Family. Merci. Moi et Laurent Moronde, Katozo, désannoncé, Boé, attends, Tokutani la prochaine fois, les amis. C'était un moment avec Sandrine, un moment avec Mboshi Lipasa sur RD Congo. Info.net César Ngadi Cléboa, toujours le véritable sel et l'unique. Merci. Hey! Telema. Oyanzota Selvia Bola. Mon bébé, mamé, papa, maman. Oyanzoto Adoyoué. Nalala wabie. Clan Moussaïdi. Telema. Chigiche.
eloko wana esili ba franchement